Tata, bonjour. Bonjour papa. N'a pas qui se loge le pas de l'homme pas d'un tima. Binozoba héritier, n'est-ce pas? Oui papa. 17 mars, oye. Oui. Fliki wo. Wow. Alors, namoni mbela bo exécuter le ba mokonzi ya boule pour le baka bo abetanga tutu. Bo matila bo komelanga wana kacha Yerusalemi le 17 mars. Oyo tata qui se lokele nzambe akenofa na kitine na bokonzi kuna na nkamba lobi que quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Campbell, Nouvelle-Jérusalem, et tout le monde venait recevoir les lois auprès de moi qui se loquait le roi des rois, le Melchizedek, le roi de Salem. Papa, moi, les lois, parce que nous avons dit que nous avons autorisation par mon conzi. Papa, mote, hein? Mote, papa. Comment nous avons papa? Comment on a papa Christophe Lungongo Ngamadia? Oui, nous avons dit que parce que la salle d'accueil qui manque, certainement, vous voyez, ça c'est le décor hein, du centre. Le Parlement international où sa divinité, Papa Simon Kengani a bien voulu que ses enfants, à travers la ville de Kinshasa, se rassemblent ici et l'accueil de tout le monde. Papa, si vous nini mimi na kacha e yambo taki mongo awa na sonda qui mongis de conférence de Kinshasa. Yambo to zongisi bino matondi na ndenge bo boni biso poto pesa liloba. Na kati na radio na biso. Biso to utimboka Bandunduville. Bandunduville les chefs liés à province, il y a Grand Bandundu avant partage il y a l'état et c'est le Makwango, Maïdombe, Pekwilou. Mais en attendant, tous d'abord dans les Grands Bandundu. Mais dans le cadre africain, jusqu'à présent, tous dans les Grands Bandundu. Biso tout un chef lié à Bandunduville. Ngai Nazoroba Awa, Nazali président provincial, il y a flûtiste, il y a Grand Bandundu. D'accord. Juste après le 17 mars, il ah oui, parce que les Yamba, il faut s'adapter par rapport à la nouvelle découpage à la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Bien sûr. Il n'y a pas la mission flûtiste, la décision ils ont à l'Assemblée générale et ce qu'on rappelle l'Assemblée générale. D'accord. Il y a toujours l'Assemblée générale, l'Assemblée générale a décidé pour la nouvelle province. Ce qu'on a ville province, il y a Bandundu, délégation à combien de personnes vous avez? Jusque-là, tout a au total 34, parce que 27 au Bayaki Nangaï, mais au Bayaki avant, total 34 flûtistes au Baouti, Bandunduville, les Baye pour l'antenne à Mouloulou le 17 mars. En fait, Nabi nous a permis le 25 mars, 25 mai, au Papa Dialunga, na centenaire. Effectivement, comme un musée. Effectivement, ils allaient faire tout, ils ont fait sa ouverture le 25 mai, parce que les flûtistes, ils ont hérité, ils ont dit que papa qui est en camp, ils vont pour la poser là. Alors, que matuto na zobeta lelo na 1921 bato ba robeta ngo ba roya ba kozale belé bisonne lelo tozo ça la fierté ya papa Simon Kimbangu yango na mokolo na le 17 mars ezala ta mululu flûtiste akovana na mboka place avant na kate sengela kita na Yerusalem pour amata parce que mataka nkamba amata na nkamba kwa sala asa la Tanzania sepeli sa molimo mo centre ici kavani. Nga dernier on azaki na uchu bima Yerusalemi tataki moko to saki ba tourner ni ba chantier zali parce que matin quand me komi ni wolo baka famba wolo baka badara baka randa mana vuzilankolo. Alors bino ba pesa mokumba bana banango na sonne pas que solokele ya maya sima na mona ki dernier mot papa c'est des gars qui wana azotala ba mur to sima et pa mama bino fluki nini nguye bosana ngo parce que misala mine wana parce que sima ezali ko sakana te maya longo esika pesaka et puis ça va connaître ça mokili siko pesa no kumba wana muna ngone ngini papa papa ngai ezali loka okamate eza boponami soki baponaki yo banda likolo musalo baponelaki yo yango ne kosala ezali kama okamate so papa pesa ki biso mokuma na ebaki ke bana ne basoda na ngai so na pesi bango musala bakosala pe botosi na biso yango ne ezosala ke papa a confier biso misala ya bongo il faut qu'ils a partout. Ils ont partout dans le monde. Lingomba nyonso so fongwami eloko libose ko taka fliki pour sensibiliser bato ba kota. So fliki kote ko mona lingomba pe pandani. Fliki wo. Wo. Fliki wo. Wo. Fliki wo. Wo wo wo. Batamuta. Ah, et c'est d'esprit. Mais en tout cas merci. Bon vous avez permis une petite impression na cause de Loba. Papa bonjour. Bonjour papa journaliste. Yo comment nani? Ngai comment nga papa révérend Mokoko Zeiste. Ah, yo mon akata tutu. Oui, Nathalie président commission organisation à fête du 17 mars. Ah, et vraiment merci, ça tombe bien justement à propos de cette commission. L'organisation vous prévoir ningni pour la musée. Au papa zo dira pas matin le 25 mai, balinga te ezanda ko la ka faka ifunga bolo bini bino. Tozali si matata mkonja bule. So comme les flûtistes azali ko douter na maloba tata mkonja bule, azali flûtiste kimbangi c'était. Biso zali su tata mkonja bule liloba mkonja zali mopeko. Liloba mkonja zali ko tosa. Pour le bayoute panzambe, vous avez dit que vous savez mon sang, vous avez un mot à dire que vous avez toujours toujours
sika boye na bande quoi diaspora parce que musika parce que na moni pas bilama yaki na mona ki na kata avion et puis sika boye ce que moi loba parce que biso zali média tata kimbango kuna na kata mikile ya paya ce que moi loba ko pesa na bande quoi musika pas bate musumbier zate mais akoti na moi contribution le bini papa oui contribution zali ateke président fait une organisation et sika ba fini so mukimba bazali ba bena na kati ba wala ki mukonsité kimfumu tungwa kinganga semwa eza maloba tata mukota bule et le ko bo mabiso ko wela na mutuza ko ma chef mais le est très important toza la sima tata mukota bule to to ka nkamba lobi nini e nkambe ligi nini osukeli wana. Ah d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien des choses et en tout cas bonne fête. Merci à vous. Papa qui se logele oye. Papa qui se logele oye. Papa qui se logele oye. Oye. Espoir du monde, nous sommes derrière vous. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, chers amis, nous avons eu l'exclusivité d'avoir les responsables en ce qui concerne les préparatifs de cet grand événement du 17 mars, date à laquelle depuis Villevorte, sa divinité, donc Papa qui se logele avait décidé de repartir ce soir en Cameroun de Jérusalem. Merci et à très bientôt. Oui, merci, mais au foot à facture, il y a... Venez, s'il vous plaît.